yango ezali awa. Nous savons que la famille ezalaka moko. Bana bakoza la gauche droite moto azo symboliser ya kola nzete. Nzete esimbi betape ya kola meme na bango. Mama Dorothée ye moko ayebi koko nanga ata biso tozala te ayeba Andy Rose nani boy po bango nyonso baza moko mibale misatu minei mitano motoba sambo mwambe libwa zomi. Natangi bien. Kaza pena mko sasa. Pardon chunga na ambele kwanza. Mama tala ezala ba phobie tala ezala ba phobie. Nani ebo vérifier. Faut pas vérifier bien. C'est faut vérifier. Vous appelez yaki Omar Longoli. Yaki Longoli ya tia ba bien na kati zoka mfero. Yé bien. Oya Fabien ba dollar ne atie ya faux. Si papa. Elle bosso na zo si merci. Et pas nzambe. Na oya sali. Oya salaki moto. Apesaka meye moko pe azwaka. Toutaki na mabele pe tozonga na mabele. Ekama kobunda bitumba oya kosala boyeza te. Yango nazo si merci epa na bino. Bawe boyawa baninga jani bandeko jani boye kotikela biso kamwa dima koto. Maya ko lobe ebele eza te merci ebele papa. Na o nyonso bozosala pa na ndeko na bino. Atiki biso papa akufaki bino moko boyebi ye jani aye kolanda lisusu yango wana papa ezotungisanga ezosala nga pasi ti libota me nyonso wana kaka mabele nyonso wana kaka tokopesaka na maboko ya Nzambe moto na mokili te papa ata nalobi ke naboma nzoto natia bambeleni na nzoto nakomonaka ye te loba nga nazala na mabongisi na nga na Nzambe na nga mokolo asuka nde so tokutanaka nde tokoekutana moye nasala pasi eza te atikili nga bakoko bazawa ebele Faye Mobutu Franco donc pona biso na bandeko ba diaspora bazaki na besoin koloba tika tokele to mona esika ba ochande ko na biso toyebe esika bakunda dadi toyebe esika bakunda bato ebele nyonso to bakufa tina papa Dudu tina bandeko nyonso babi non faut que no mona pe esika bazokunda ndeko na biso toyeba ki adresse azalaki mais toyeba pe adresse azokende kokoma nde bayaki toleli elongo basilisi mission na bango lelo baza na spectacle. Est-ce que comme la kioke okutana Jani Faye na scène? Bon na ba commentaire bon meka ko répondre ndeko na biso touche nini o tikala na ngopo na Jani Faye na scène. Escroquerie na la scène. C'est un escroc tout fait na scène. Donc yé akopeso faux apesio a tion espoir andimisio aebisio chama ya fufu. Nena zabo kane na kebo na oya na fufu. Metanga okenda oyabo ye mta oya marelo ne masolo fufu ezate. A nourrir yon espoir titi donc ayeba ko incarner rôle nae ayeba ko interpréter rôle nae ayeba ko sala oya zaki sur scène. José Baïla na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te baza na mboka ni baza na France mususu za na Belgique ekoma kate me baza ni kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki loza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubunga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus
eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marie-Jeanne ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya za tena baza continue ziba service ezakuna ezali soki baneke angolais nali te angolais zibe service etat eza musika Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes là, toujours à la résidence familiale de la grande famille de Gianni, l'artiste et comédien, l'illustre disparu qui nous a quittés. Et aujourd'hui, nous avons vu la délégation de l'ANTPC, l'Association nationale du théâtre populaire, qui est chapeautée par le président Massoum Debwende. Donc, vous avez vu la présence du secrétaire général et aussi le président AG Omar Kabongo et Elonga Kala pour représenter le groupe Chic-Choc Loenge. On se pose des questions, Baeko Salanini, et je vous laisse vraiment le temps de suivre qu'est-ce qui va se passer ici. Maman. Biso tozali artiste, hein? Moko baninga na zanya mosala tozanga na mingi na lisanga na biso abengi ANTPC, Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Donc eza lisanga ba artiste comédien nde lelo tozali mandaté par le président Massoum na président Elombe de ba bibiso am so contraté zali na bino bokoma na libota oso na libota tina oyo présence na biso yango wana tozalaki na matanga ya tokabwanaki après matoki cimetière boni bino bozongai malamu hein sepeli pe somo toyebi ke eza makambo eza biloko eyaka tobotamaka tokolaka mpe sukasuka tokendaka donc eza nzela ya biso nyonso oyi kolongola yango na mpina biso te kaka botemeli ngoko ya nzambe parce que c'est produit comme ça na mopanzi na ngawa nakenda ndeko omari kabongo epuis aza moko ya lisanga na biso ezalaki na cadre ya organisation na groupe organisation na elongaka qui faisait aussi partie organisation mpe aza lisu ya bandeko ya groupe Chic-Choc ezali na biso mama via mpe aza na nzela awa omoi tozalaki tozokofengi tozela ye akomiki awa na embouteillage mais on n'a pas le choix esika oya kokutela biso akuta biso voilà un peu na biso awa sont pas venus pour kosala badiscours ebele toyebi ke toza na mpasi na suite nango nzambe moko atyesema parce que ce sont pas biso ata mokili ni des fois ni des millions de minini moto apesa esengo na kimia kaka ye moko nzambe c'est un peu ça nana biloko tolandaki mpe bandeko na biso mosusu bayaki awa moyibi akoti awa totiki akei elobi ye monga moyibi ya bien moyibi akoti mbinza ye awa ti azongi ngai bai tokanga ye azaki ambiance na biso ya lolenge mpe mpona bango sala ntina vraiment mpo tozala mokuse ntina toyeli awa eza na lisanga moko ya bandeko mpe ya mosala ntango tobandaki kosala mo baréunion ya organisation mpona matanga ndeko na biso tozalaki en pleine réunion na baprésident Massoum na biso nyonso tozalaki wana tozwaki mpe appel ya bandeko na biso les artistes et comédiens oyo baévoluaka na Canada donc
bao baévolue na Canada oyo ezalaka chapeauté na ndeko Herman Kasongo baza ebele Bianca Mwanga baza ebele bango mpe batikaki indifférent te parce que balobaki ke moto akufi aza ndeko na bango ya mosala nde babengaki biso mpe babia lokola bino boza na organisation biso mpe totindi contribution na biso ya bana Canada yango oyo batindaki $1000 ekomaki tongolaki lokola d'ailleurs prise en charge ezalaki toyei kozwa te tosombela yango eloko boye babiloko mosusu ya mike mike baplan des artistes esengaki tosala la biso mo baartiste meme oyo ya Kinshasa tosan okipaki me tobaki te mosolo oyo esengi totia yango na mopanzi meme après kokunda ndeko na biso nde bango balobaki bana na biso batikali mwana so azwi alati ata elamba ata asali nini mama atia ata mwa saki ya loso mwa saki ya semo mwa provisa ata pendant 1 mois ekozala malamu na bana mpe bayeba bapapa Canada mpe bayebaki ke ndeko na biso atiki bana yango ntina na mama biso toyei na enveloppe na biso ya $1000 oyo ezali ya compte ya bana ya des artistes comédiens qui évoluent na Canada donc yango ezali awa nous savons que la famille ezalaka moko bana bakozala gauche droite moto azosymbolize eya kola nzete nzete oyo esimbi betape eya lokola meme na bango mama Dorothée ye moko ayebi koko na nga ata biso tozala te aoyeba Andy Rose nani boye po bango nyonso baza tout ya koko na bango mpe na ngonga oyo mpe toyiki bana bakei koassiste na spectacle ezosalama na compte ya hommage ya Jani oyo eza na ville kuna na Chetemba donc bana bazali kuna peut-être yango absence na bango mais toyebi mama azali ye moko ayebi ke bana na ngai monere osala dispatch ndenge ye moko asokipe mpe na mwa libota yango mbongo yango eza epai ya Omar. Non, je crois que l'essentiel a été dit. C'était juste question aux ala moni mon abiso za na bosoto mingi. Toka pe go ya ko pesa yango sans caméra engele kanango. Mais ba kolombongo batini mbongo na bango po ba mona ki mbongo na bango komi balinga kama ba mona bilili. Oh binombo bomoi mama ngeleki za mutu muso atindi sana ye lole amoni bililité et comme problème. C'est pourquoi on a voulu à ceux qui bandeko ba mona baza musika baza ensemble na bisoté d'autant ba mona boye ba animé effectivement mbongo na ba batindaki et kweki na maboko nanga pesi on pas peser l'ombe quoi za qui empêcher la lobby bisoto alors $1000 ils ont 10 billets 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 billets. Et surtout que même bande on a souvent kilo babaki bande comme sous baroya pe même sous bakoya lobby parce que sengela to ya biso sur lobby programme ezaki bongo mais tant on a bengi le président de Vos tellement to ina ba fatigue to kinga kozonga ki to lalaki na be kaka baroya pe lelo na bengi na bi président bon bino brokene mokoni pour biso to na moi quelque chose na mboko photo qui ne poto tika oh biso toza déjà wana donc comme qui déjà vraiment tard na bon bino bo déposer kaka biso tokoya ata lobby biso tokoya lokola pe baloba ki on a bilili bande ko baoya pe tuna pe to monisa yango ezala bon voilà 10 billets yango matanga moko voilà mona ki moko bale misatu minei mitano motoba sambo mwambe libwa zomi natangi bien kaza pena moko sasa mama tala ezala ba phobie c'est tala ezala ba phobie nani ebo vérifier faut pas vérifier bien c'est faut vérifier vous appelez yaki Omar Longoli Longoli ya tia ba bien na kati zoka mfelo ya bien oya ba dollar ne atie ya faux moi Fabien c'est là mon bali c'est bon déjà bien il faut vérifier c'est l'argent
Oui, amis internautes, j'espère que bomoni binomoko 10 billets aux ezali $1000. Oui, outi na provenance ya Canada, na organisation ya artistes et comédiens ya diaspora mais na mopanzi ya Canada, oeza chapeauté par Herman Kasongo, l'homme de l'esprit positif, na Diane Kamwanga. Diane, clin d'œil à toi. Herman, clin d'œil à toi. Et à qui on a Association nationale du théâtre populaire du Congo, oezaka chapeauté par président Massoum Debrendé. Et déjà, bomoni, le secrétaire général Oxygène, la délégation ya AG Omar Kabongo et puis Longia Kalabaye Kopesa, maman biologique ya Janify. Donc, nous sommes là. Balobi, télévision et radio, te bozomo na mama, ozana liloba. Merci, papa. El boso na zosi merci. Et pas nzambe. Na oya sali. Oya salaki moto. Apesaka. Meye moko pe azwaka. Toutaki na mabele pe tozonga na mabele. Likama kobunda bitumba oya kosala boyeza te. Yango na zosi merci. Et pas na bino. Bawe boyawa. Baninga jani. Bandeko jani. Boye kotikela biso kamwa di makuto. Maya koloba ebele eza te. Merci ebele papa. Na oyo nyonso bozosala mpo na ndeko na bino. Atiki biso. Papa akufaki bino moko boyebi. Ye jani aye kolanda lisusu. Yango wana papa ezotumisanga ezosalanga pasi. Ti libota. Me nyonso wana kaka mabele. Nyonso wana kaka tokopesaka na maboko ya Nzambe. Moto na mokili te papa. Ata nalobi ke naboma nzoto natia bambeli na nzoto nakomonaka ye te. Loba nga nazala na mabonisi na nga na Nzambe na nga mokolo asuka nde so tokutanaka nde tokoekutana. Moye nasala pasi eza te atikili nga bakoko bazawa ebele bango nyonso bazalaki awa mpo babengi bango kuna yango wana bakeye bakozongela nga awa. Bana na ye mpe baza bomoko bana ye ata moto moko te oyo asala boye aza te. Na konseyaka bango makasi lokola boza awa bozala bomoko baza mpe kaka bomoko. Bamosusu oyo bakoko ya Dorothée kuna abengani bango to asali bango mabe te. Ana koko bengana bango te. Po makila wana ewute pa na nga pa mama Dorothée papa Daniel oyo akufa nde topesi pa Jani. Jani nde azwi makila wana mpe apesi pa bana na ye. Lobi bana wana nyonso bakolekaka makambo olemusu oyo tata bango asalaki te me bango mpe bakosala. Yango wana zonsi merci. Merci ebele na oyo bapapa elombe basali batini bino. Ata bango bayete na papa Masumu na mama na biso mokonzi ya mboka na biso. Na zonsi merci ebele na oyo asali na liboto yanga. Mama Denis wana na zonsi merci epa na ye ebele ya koleka. Na oyo nyonso asali nga merci ebele papa merci. Eloko akopesa bino eza te kaka merci ebele merci. Merci beaucoup maman là to vraiment epesi biso pe esengo na bandeko bazali bandeko ya Canada nyonso Herman bino nyonso kuna c'est yango wana yaki pe président Lomba délégué biso toye kokomisa Nzambe pe azongisela bino pe ebele mokama na mokama Herman Kasongo Diane Kamwa bino nyonso bana Canada ba des artistes comédiens ya Canada. Artiste comédien ya Canada. Wow, merci beaucoup. Biso père maman ndenge bana baza bomoko ndo moni pe biso oza bomoko. Wana sengo bana ba bomoko baeza ba bazali awa bana biso. Ba baza na poto bana biso. Bango nyonso bana biso donc so ko bakisa ezali te pe to sengi merci mingi na famille nde tozalaki na bino ensemble tout au long ya obsèque na lo ya ba organisation na matanga. Namoni frère Botinde ngai pour l'organisation tout le temps pour s'échanger awa boye programme tout bongisaka ensemble boye non sur les qui malamu. Donc nous profitons également au nom de l'NTPC remercier les artistes et comédiens de cette grande mobilisation. Baya qui vraiment ébélé discipliné rendre un dernier hommage ya et pas un ndeko bango Janify. Donc, on a reçu la chronique, malgré tout le but que Zaki malamu mingi eza pe grandeur ya moto. Ba to pe ba ko la ebele to komaki débordé, on n'avait pas le choix.
bien que bato bobenga la police aya non dit non non so la police aya ki awa ndenge bango bazaki déjà belé bazo filmer elinga osala malamu te tomulaki di kama moko mabe koko mieux vaut to longola mo ba cérémonie mususu to que nous ça on a cimetière to kene na kimia parce que bango pe ba yawa ba ka ko rendre hommage yango to boya ki même la police yawa mais prochainement to ebi même na bande ko presse ndenge ni toko tambola c'était prochainement na ba mariage parce que yepé azo préparer un mariage na ye Maman Dorothée tala mwana yo mama lelo loko tozali boso na yo anesa nini eyebana alobaki kobala aloba na juillet mais année mama msusu yo tunie mama peut-être yo soko tunie akoloba année biso to tunie année te moi si on va les en juillet année nini année nanti mama bon dans moi Naza déjà dans mon bas la mois de juillet. Juillet 2023 et les qui en avril là juillet ko kité non. Ah bon ça presque quoi. Ça bien le na moi. Mais ngana na lobité. Pour le canisa ne en avril, to bali avril na début. Juillet pe na se prononcer date. Na vraiment maman Dorothée. Nga vraiment na loba eloko oyo. Merci mingi na NTPC na confiance oyo. Bapesa kibiso et puis basenga ke Chic Choc loyenge avec ngadio c'est popesa des personnes bisika juste toujours zala mam tout ça là tout en collaboration j'espère que on a représenté Chic Choc na Monique Mamutu musala tout et kitoko to lia jani bena nesengo c'est-à-dire que we leki na déjà tout tikala moko kaka famille yango famille yango il va la plus Monique avant ba yo tikambon o ba bengelo kaloza et na yi place musika pour tout clair tu me souviens quoi que zongo pe na ndenge ya me tellement que tu kana que des personnes bozala on pour ça maramutu en tout cas vraiment il est qui on a kimia bien pe bozala bien à part au lelo il est qui na boy au soin les a souhaité merci merci beaucoup amis internautes on est toujours là avec la famille c'est presque arrivé à la fin l'enveloppe est remise à la maman biologique de Gianni Faye j'espère que le carotte est déjà cuite, donc d'ici là, vous aurez déjà l'interview. J'appelle Elonga Kala à la sortie. Je demande aussi à mon réalisateur, Aza de l'autre côté, Bamona réellement Nenge Bazobima, Elonga Kala Mbote présent. Outina Kati kuna expliquer bato ezalaki nini lelo na famille biologique ya Gianni Faye. La famille biologique ya Gianni Faye to yakotika oyo $1000 bande kana biso ya Canada ba sangisa ki on kasongo. En tout cas, ezaki bena ilo moko to le bango ya maloba te mais la pena polele pena mutu so amonango. Lokola ngaza na kati ya organisation na représenter Chic Choc le nya vengalios yango moni balansaki appel nanga na ye. Omoni ki na pesi conseil moko pas mère au soin des alatés, marampo papa mes alatés, tous à Kaini, Toléli, Gianni, déjà na Kimia, maramou et Tikali, c'est ça. Je vous dis, na début, bisogno sotoyebi que ezalaki moi désaccord entre Chic Choc na organisation NTPC, mais Dieu a fait grâce. Compréhension et kokota. Est-ce que le banini parce que matanga déjà la famille continue. Moni oyoko adressé na ba mélomane nyoso o batikal na équivoque que Chic Choc bazaki na désaccord na NTPC. Non, balonga ba biloko wana eza biloko moko eza peno pe sa couleur a bien te. Au mona. On pe na maloba lobati. Na ko gafe pe na komni o compagnie. Na moni ke malamu eleki sko na lobande. C'est-à-dire que batu misusu biso banda ko yebise biso avant batu wana ba melaka ba mbongo ba. Bato na bopo tous a impé na kanda mais tant on approché bango on diaboliser oui tant on approché bango na monique elo moi mabeza te makamutu ele ka polele est-ce que papa bato elonga kalane bazo balelo ko tout aborder au tout là qui a pour Firenze ba border comme pas possible après aleli Gianni o azala ki ami intime na ekebi par rapport ya makambo eleka qui entre yo na apo nga alikamu tena ya po Firenze aza chef na ngai kulutu na nga na ko kozalika eza moni ba mvutima msusu la brain aza soki akoti mutu na vraiment na mvutima bo fu mutu baka biloba loba akotela yenga na mvutima siko nga pene na boy na yo senga pardon pa kulutu na nga po Firenze uko pa bilo msusu na bando mesu na milima ebomo na lango
nameli mai bonale molobela pe Yandi Mosi otuni bato Yandi Mosi amela yeni natunaki bato Yandi Mosi aza mwana moke oto mokolo bato ne bandeko expliquer que Yandi Mosi a mokolo mais personnellement nga mona yeba été mais makambo eleki kimisi Yandi Mosi na matanga non moni envoûtement à l'abri nezokota kotanga. Merci Elonia Kalatozo on émission nous sommes là avec les secrétaires maman au revoir pena munoramboka OK c'est Jean Loba pe se revoir na munoramboka il manque voilà merci merci beaucoup amis internautes tous interviewé ça serait nous banda Moulima Dorothée ada mère nanga ngana koyi na famille oyo Jani tano lobaka ozoka témoignage ngai na koyi na famille Jani ada père nanga akoli singa famille eza famille nanga ya on a lingi mabeza la te et puis lobika wana ma ezaki ma pataka ya tiba bombi so beaucoup tu mikoko lisate c'est lui. Merci beaucoup amis internautes, c'est l'ambiance de la famille. Jani Faya est parti. L'artiste ba œuvre na ezo continuer. Bobandota la ba filmer ba Moscovitch otobengaka chef d'œuvre ezaka kawana. Secrétaire général ya NTPC Oxygène Mbote. Bakundi Jani Faya tomoni boye na famille na enveloppe ya $1000 outil et pas bandeko ba artiste ya Canada. Est-ce que on peut avoir juste un bémol par rapport à obsèque en Nemondenge le kaki? Non, Jani a démontré sa grandeur et puis l'NTPC a montré que c'est une structure posée et puis il y a ba grand on a organisé ba nini wana kitoko makasi mais bangeze le quoi passe mais tonga ils ont oh na kimia na malangu papa grandeur na bien que batuni bazaki belé lors il y a conférence les baninga ba comédien Canada ba bengaki lors ya réunion NTPC ni babaki apport na bango yango mais que komaki lokula makambo ça a prise en charge to baki te oyo peut se servir libota yango to ina na libota to lobina provenance nango bandeko ya Canada ba comédien ya diaspora ya Canada en tout cas yango wana et comme merci beaucoup donc maman Aza Claire alobi bana na biso bao bazali bana biso bao bazali na poto bana biso donc bana wana po bazala malamu il faut mutu ba bokola bango azala quoi azala bien soki aza bien te bana pe ba bokoma bien te makambo ko le kanango ebele nzambe mutu za mettre à temps circonstance balobaka ba vengeance bani to tikela nani nzambe donc biso soki to bani so ko continuer ko enfoncer ouais c'est passé mutu toke to razonga susuté to wana pasi wana so bani ko enfoncer to yo pe de na bana oyo ya biso donc mutu abokola ba maman na bango faut zala bien pour bana ba bokoma bien so to tukiye maka to tukiye déjà so to nto achever bon bana na bokola bango donc tu ba kuni za poto maman za très importante za na bana wana donc yemo ba so ya sa eza suru ya sa ki mabe o sina bolimisi pa nzambe na ye mais biso batamki to juger ti na suka te hein surtout to tuka ko tuka ekoki so to zo koneka ko tuka to zanga pe muton so ki akei bana so zaka na. Est-ce qu'on peut avoir un message au nom à NTPC et pas à la Brune? Non, au nom de l'association, là, je suis pas. Pas artiste comme oui, je suis pas. Le président m'a pas mandaté d'envoyer un message. Un message dans l'obika est un humain de soutien. On dit ceci par ça. Tellement ça concerne la famille biologique, la famille biologique, c'est beaucoup plus en contact avec eux. Yo, on a dit que appelle-moi Zaki Aye na bande kono mswa. Donc, tous au CG, message à président Elombe, na cimetière Ezaki tellement profond. On a moni jusque là, on va analyser. Moi, personnellement, lorsqu'il parlait, j'avais des larmes aux yeux. Et s'il faudrait, au décortiquer, parce que le président Baobé est trop scientifique, au décortiquer, en émo. Il était clair. Tout ça, la analyse comme un B. Oui. Ce qui est le mot de l'analyse, c'est l'analyse. Donc, ngana olingo kote ba yoka yango na boyi moi critique interprétation kweya ba yoka yango ba ça analyse. Vous comprenez? Moi quand je vis Andy, hein, Andy la fille à Andy Star. D'ailleurs, lui il est aussi tellement béni, abotami na maman artiste, papa artiste. Il est doublement béni parce qu'artiste ça béni.
Nathalie Andy, n'habite. Je dis, vous savez que soutiens ta maman Mao. Parce que comme le rôle appelé papa, tu es un homme. Il faut soutenir maman Nao. Mouba d'Azara, Mouba, tous à moi, maman, même, c'est à toi de faire aussi ce travail-là. Hein, les petits Andy. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Agioma. Remercie énormément Omar Kabongo. Nakata NTPC à la poste. Omar Kabongo, en tant que secrétaire général. Il fait partie du comité de donc Nakata association. Mais vu le meneur il va te dire dans toute la stratégie il est là. Mais oui. Donc lui-même va te dire. Lui-même va au moins il est là. C'est-à-dire, il est là. Non, ça dérange. Omar na NTPC na poste c'était ce makambuka ko benga benga e. Ba yiba kunda ba tout telepe bordi akoma nani yango na NTPC. Il a disposé même son carburant. Pas carburant ça passe, mais to luka ya ko luka. Si a somi 53. Voilà, c'est un peu ça. Merci au général Dodo Chinyama de la République. Merci beaucoup à l'honorable Christelle Vwanga, honorable Francis Chibalabala, Kajos Mafolo, Blandine Kaja, la Mikili, na Irlande, na Bosanité, Emilia Santos, sans oublier Kelly Kaloubi d'Ico Service. Merci. Merci encore à David Mangaya, ma maman Fanny. Merci beaucoup, amis internautes. C'est par ici, mais ta fin. Tozana Agi Omar Kabongo. Omar Kabongo, Losako. Losako, j'ai. Tozio awa na enveloppe. Au bande kwa Canada va payer ça qui panayo. Ça fait combien de jours déjà depuis que vous avez retenu l'enveloppe? Ça fait quelques jours déjà. Donc je crois ça peut être depuis après juste une réunion. Batina déjà, mais comme les jours enterrement, donc on a le c'est pourquoi on avait préféré regarder en haut. Autant un jour déjà qui m'écoute la famille puis tout selon des choses dans les calmes. Tant batina qui enveloppe, malobani baloba na yo. Non, ils ont soutien dans bango, ils ont pas la contribution dans bango pour le problème ils ont qui bango. Certes ba musique mais baza peni na biso na soutien dans bango batina comme contribution. C'est ça ils ont demandé à ce qui bazara besoin ya véri. C'est ce qu'on a fait. Question de curiosité, lorsque les artistes musiciens basent à Kandé, tout le monde a artiste comédien, n'a pas comédien boyaka. Mais chaque fois que les artistes comédiens bakoufi, les musiciens ne viennent pas. Quelles sont les relations au Bozakanango? En bonne et due forme ou bien relation moko et simbakate ne ba négligea comme ça. Bon, ce n'est pas exact généralité hein. Exact généralité. Vous comprenez exact généralité. Ezala ba oyoyo bazara na biso à tout moment bayaka. Et ba o ba se considérer baza ba super, ce sont eux qui ne viennent pas, mais les autres bayaka. Aujourd'hui neti na ori bato azalaki bina fina yaka, Mignon Abraham. Voilà, nani mas na biso ya nani te maso ya longwa pa ya wakin o ba kindagi na lobeso nzela moko komene wa yolo maso yolo maso ba kindena lobeso wa zaki pa la chouchou miaki zaki na butu azalaki donc ceux qui dépliquent les Congo vous comprenez nous sommes fabriqués pas vous comprenez nous avons des grands baleines là comme Bawera Bajibé Bafali Poupa vouloir inventer. Je pense que venir assister les gens et c'est une invitation. Ils ont dépendre na mutouye moko na mutema na yeso. Est-ce que c'est vrai? Est-il vrai qu'il fallait pour pas payer ses contributions? Ça je ne sais pas. On avait appris nous tous caraboué la spéculation, hein, la confirmation que bah payer ses contributions. Ça je ne sais pas. Moi personnellement dans l'information montée ce qu'il fallait payer cette contribution mais ce qu'a payé ça qui est bon moment tu on aura la caméra et lecture nini au sala pona ba ndeko na biso ba artiste comédien ya diaspora par rapport à bino ya Kisasa parce que selon biso presse monique ba comédien ya diaspora baza plus unis parce que bino a affaire ya famille bota na ba bakou et comme ça bino mo ba division lecture nini au sala par rapport à ça
Et message aussi à président. Non, faut pas dire ça. Faut pas que travaille ces gens là famille beauté les bako et kabulabiso non d'abord. Pourquoi? Non, ceux qui moi dans le bailo mo pour ma famille beauté na bako na la baboy. Moni bano ba botami lelo na internet. Ils ont intérêt à aux ba parti. Il y a la famille beauté soit à bako. Là c'est normal. Mais bateau bazala déjà avant famille beauté na bako ya pourquoi faut aux parti pris. Mais et puis qui si peut moutouter à ça la choix na ya ba famille beauté mais salon ndenga propre. Vous comprenez? On n'est pas divisé. Et tous en a quelques éléments. Oh bah on a vacances et tout. Mais le reste nous sommes unis. Surtout ça qui unité mais on est passé bah obsèque on a ndenga monalité. Il faut rappeler aussi une chose, il faut que l'organisation, il y a obsèque, surtout dans le jour où il y a exposition, beaucoup plus c'est qui pompe funèbre dans tes chapeautaki. Parce que ceux qui n'est pas beaucoup à NTPC, tu déclares qui tobi bango mutu ba chapeauté, il a fallu ba ebisa NTPC peut-être bo sunga biso na sécurité, bo sunga biso na protocole pour un peu. Moi ba stratégie ba protocole, il y a ba sécurité ngeza mais voilà Ezaki bango moko, il y a peut-être débordement des agues. Mais par rapport à la poto, mais je pense que cette fois-ci, la bandération va être très mobilisée. Il y a poto. Est-ce que c'est vendre de la janite à l'aide en vis-à-vis de l'Ekinae? Tout ça aussi, ça compte. Hein? Parce que dans la dage, mon son, on m'a bien habité, babi, au maire tel qu'on a vécu. Vous comprenez? Je crois que Jania a un mouton bandé aux ana bateau. Et mon colo est pas koufi tout le monde bateau. Parce que, bano va botam na 2000 belé batika l'hôtel sur janite. Vous comprenez? Pour plus de 16 ans en Europe, hein, ils ont facilité. Mais comme on a un ça qui n'a misé, il faut qu'on paye à Franco. Un message fort dans la population qui choqué dans l'Iwa Djani. S'il faut faire un message, il y a consolation par rapport à Bango parce que Djani a osanga Bango na bomoto boyeme na ba œuvre osana Bango. C'est Dieu qui donne. Et à retirer Djani Naï. Je crois qu'il y a mon avis pourquoi retirer. Et je pense que voir même Bisso Bato qui n'a pas l'église attend que les chrétiens. Chemin par excellence pour tout le monde en Zambie, il faut qu'on donc tout le monde a échappé nzela wana pour tout le monde a Yesu Christ nde tolinga tout le monde na bo continent il faut ka toya tokowa biso nyonso donc base la makasi be baka ke tokowa ka un jour biso nyonso ba ozanga pe ba junior un jour vous comprenez ba ozanga pe au mari un jour donc Djani n'est pas mort. Non. Djani n'est pas mort. Il restera éternel à travers ses œuvres. À propos des musiciens, il y a d'autres musiciens qui étaient mais Tindaki, condoléances entre autres personnes. Non, condoléances. Les contributions, c'est l'autre chose que l'autre en a transparence. Ceux qui t'ont mémité, tout le monde ceux qui t'ont vite. Entre héritiers Wata Gogan. À travers même Fifi Siwa, elle est venue. CG, en tout cas, je transmets ma condoléance. Il y a Wata Ninga qui peut Azala, mais parce qu'elle est malade, à voyager sur le déplacement, à voyager qui. Ok, il y a besoin de ils ont ma condoléance. Ils ont des félicitations pour l'album Chemin de gloire, et ça, plutôt comme ma case. La Tindelier, bien affilié, toujours avec, souvent avec nous. Il contribue même. Un jour, il m'a dit CG, en tout cas, moi et Via, il y a Kolutu. Tu as la part de la contribution. On a matango et Kouela Biso, il y a. Non, il y a un Biso pour faire un point noir. Mélodie, bien affilé. Et là, on est Markangaï. Et puis, Azala Kiwana. Il y a des musiciens, Bazala Nabiso. Mais on ne force pas, ce n'est pas une obligation, hein. Bayakaka. Mais, ils en attendent à ma passe, ils disent, Ninga, Malam. C'est comme ça. Merci beaucoup. Elonga Kalobi, moi dédicace Nibale. Na pesimbote na masalanga Chigolenga CR7. Merci na geste au salaire pour nga vraiment na za bien. Et puis mon ami Djogo Mboka oya beta le soutien mais azalaka toujours bien na bato Eric Bokanga. Eric Bokanga Djogo en tout cas place aux Ali papa Jiklonjili autrement dit sponsor officiel na Paris mais bato faut baye ba ke la brina zo ambré mutu na nga makasi. Merci beaucoup Elonga Kala ami internaute ceux qui tozui mo ya famille et zala quand même mabe makasi ndeko papa mbote. Sabu et moi Elongi bamona kende kwa Djani Fa bomone Elongi lobby délégation artiste et comédien diaspora bayaki comme on a famille na enveloppe et lelo ya Kinshasa bayepe comme on a famille na enveloppe na bango yo attend que vous représenter famille un mot par rapport à yango. Non, ils ont vraiment merci mingi na rosenga mais
to perdre moto moko ya monene mais nyonso eza volonté ya Nzambe yango na sengi vraiment merci mingi surtout na mama Denise Nyakero na papa Fachi Beton ndenge basungi biso mpona makasi na biso tonga tomona su ndeko te na place banga balona ye mais ndenge basungi na puissance na makasi na bino mpe baartiste ndenge bolelaki ayoki mpe asali yango vraiment merci mingi na baartiste. Merci beaucoup, amis internautes. Azo représenté Balasconi, Bagène. Un mot par rapport à Lelo. Ouais, merci vraiment mingi, surtout na ba collègue na ya musala et grâce na bango oizaki Lelo, Maman Denise na papa Fachi basali o bakoka ko sala. En tout cas, ya kolobezaka que merci vraiment ndengo sungi biso libota et Zambazong encore ya mingi o nokolo vraiment yangwana. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous avons aussi la présence. Il y a Mama Via, Oazara qui paie la délégation. Bon, Monica Pe Malembi, Malobi Fako, Makara Pona Janifa, Mama Via, un mot, $1000 de GP Sami la famille. Voilà, $1000 bandégration, Tindi et Pesami. Et là, nous sommes à Koloba. Merci d'abord à Bandeko de partout. Oh, bah, Sista Kibiso la Matanga. Oh, bah, Lelina Biso et Longo Janifai. Tozana eloro msusa makasi ya kolobate en dehors ya merci parce que matanga Jani salemi presque na bamboka nyonso presque na bandako nyonso et laxi que Jani azaki mutu ya batu vraiment merci infiniment nzamba sali biso grâce matanga l'équipe bien bon ngana lo barate que matanga l'équipe bien parce que matanga ezala kali kamba pasi mais na mukuse na kolobara ke eleki ne to mesana kolobaka l'équipe bien parce que incident mon côté accident mon côté salemi donc nzamba sali biso grâce du début à la fin to leli fay na kimia to pesi honneur digne de son nom donc voilà. Message na bande kwa diaspora bolingo batalisi bafuti babiye pe baye voilà en dehors ya kosala eloko wana bazaki na façon mosako lakisa bolingo na bango te eza langage mususu wana nayoki bandeko mususu balobi nayoki bandeko mususu balobi o bambongo wana bofuteli babiye pourquoi pas bosangisaki yango kaka bopesa bana fai bana fai baza bana na biso mais fai nde ndeko na biso mwana ya mama leki mwana ya papa kulutu bango bazaki na besoin bamona bamoni ndenge ndeko akufi bazaki na chance wana komona ndenge ndeko akufi mais bazaki na besoin bamona esika nini batie ndeko c'était important pour eux donc bazaki na besoin baya ba accompagner ndeko obokendeki na bino nyonso bozo tambola ndeko akomozonga koli ça fait très mal tika to mona ndeni ba ko encadrer koli wana ndeni na kokoma na mabele ndenge nini bano croire que akufi ebele donc au moins en aéroport même biso nyonso émotion ezaki ndenge mususu donc bana ko mona lokwa balo bala biso jena zaki muto ba jebele trop donc jena ko bamba bino pe loko moko boye meti na kufi meti azana ye talaka jena so bala bino que non bakenda bakongo bakenda ko simba kisi on dira simba biso na loboko mema biso après ko sala bino émission on nako sa inanga donc asa phénomène azaki muto moko ndenge côté moko esobe côté moko asa lokola omari côté moko asa lokola ten côté moko lokola masasi donc ye akanga batu nyonso tcha bango na liboke akoma ye fai Mobutu Franco donc pona biso na bandeko ba diaspora bazaki na besoin koloba tika tokele to mona esika ba ochande ko na biso toyebe esika bakunda dadi toyebe esika bakunda bato ebele nyonso to bakufa tina papa Dudu tina bandeko nyonso babi non faut que no mona pe esika bazokuna ndeko na biso toyeba ki adresse azalaki mais toyeba pe adresse azokende kokoma nde bayaki toleli elongo basilisi mission na bango lelo baza na spectacle est-ce que comme la ki okutana Janifa ina scène bon na ba commentaire bon meka ko répondre ndeko na biso tous nini o tikala na ngo pona Janifa ina scène escroquerie na ina scène c'est un escroc tout fait na scène donc yé akopeso faux apesio a tion espoir andimisio aebisio chama ya fufu nena zabo kana na kebo na oya na fufu metanga okenda oyabo ye mta oya marelo ne masolo fufu ezate à nourrir un espoir donc ayeba ko incarner rôle nae ayeba ko interpréter rôle nae ayeba ko sala oya zaki sur scène donc Janifai biso to continuer ko sala na yo en esprit ko continuer ko lela yo yango moni adresse o trop beau sala ya wote voilà. Merci beaucoup. Pour clôturer, même si on a artiste à Kinshasa,
et aussi de leur part, Kangaki Boité, Kochak pe Maboko na poche, entre autres, place Nabiso des artistes na victoire, on a arrangé désormais Kombo ya Djani, plaque na Eza déjà wana, le même jour enterrement, ici quand on a bongisa ki ba kiti, décoration, biloko nyonso. Beaucoup, on a place Ezaki wana, ba bongisa ki en tout cas kitoko na plaque na ye. Il y a eu même déplacement à Bourgmestre à déplacer qui déjà on a mais vu engouement qui n'a misé totali déjà tout le monde to yawana to ko sécuriser batunyo so te nango ngane ko kaki to non to kende pour dévoiler plaque on peut faire ça même prochainement. J'espère que to tard to fanda ça peut et ça mera boyer cérémonie même debout au sali dévoilement. On va toujours aussi inviter la famille bazala bamona ki mwana na bango asaki métier moko ya kitoko au république et reconnaître ba mérite ya musa asaki pe kombo na ye kombo na tikali libela na libela na place déjà ya ko la panthéon na biso et tika na place des artistes ba komi kombo na ye mobimba Djani Faye plaque neza wana ti lelo drapeau fini ki yango pour le 13 avril. Le 13 avril, le 27 au célébraka, 27 mars, journée internationale théâtre, venez de Zana Matanga, pour neto célébrer ango, ba pesi ba artiste mateya, moi déontologie na biso, moi ndenge otambola, et puis ba pesa à télé, toye kolaka koto basala raboye, musala na biso boye, mateya na pe pesa, orobi mateya, ba tchaka pe moi journée internationale fête na biso, ba oya ko mela, ba mela. Nesi ba mela muke ba meri muke te komeleza kaka amelaka mai na sucré kwini loko amela effervesce ameli effervesce bato bamela mpe belongaka bawibu te bazalaka wana tomelaka babinaka mpe maintenant matanga tozalaki nango toyaki na mpasi tolekisaka na méditation mais eza prévu le 13 avril oyo le 13 avril oyo nde ekosalama bato wana tobenga biso nyonso artiste kombo bake tokofete journée internationale le 13 avril mona moto abenga azala en ordre tozali na Simone Plaza azala en ordre na makambo nde boyebi ndenge ezalaka benga ozala en ordre oza t-shirt na makambo nyonso pour le 13 avril tozala na basu kilote na bamayo de bain ça dépend te tozala na mokili tofani boye atelier makambo nyonso esalami kitoko être aussi c'est comme mon homme d'affaires quelque part aller à moi liboki alani soko yebona okonage soko yebi et pour ba fanatique ba ko ya pe ba sombi billet ba participer papa nestoke bozu par exemple par erreur bozu là va konage ako finalement ou bien vegaou vegaou azali vegaou insistaki parce que nezaki prévu boy vegaou est pas présent masumu vegaou simisé lava balobi mbongo esengi ne bazaki na Djani bango ne ba osani ni ba kotika ngo ba super enveloppe ba pesi na maboko asimise ba betika 3 pa ni so ba so la to bona ngo suspect to boya te bo pesa enveloppe to dina to ina confiance na bango te mais confirmé avant ou faux vegazo keniki bon bato baza balanda na page jusqu'à to Hollanda la feuilleton ezo continuer mais nazo annoncer bino bo mona encore déjà que Vegao passeport na ye. Merci beaucoup, amis internautes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Maman Denise Niakero qui a commencé et il a achevé avec nous jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin. Merci aussi à toi, mon vieux Adricha Motomètre Beba Zibeba. Merci au président Fatih Beton. La Fondation Denise, Maman Denise. Merci. Merci, Maman Denise. Maman Cathy. Cordon, Maman Lydia, allez, merci beaucoup à toi, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Yves Pan, là, je vois Junior Diasso, Segon Kapanga, Prince Luamba. Ils sont tellement nombreux. Merci à toute la presse congolaise qui était représentée par Junior Mouabo. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci à tous les fanatiques au Balinga Kijani Faibayaki au grand nombre. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine numéro. Yo kana français baba nous sommes arrivés à la fin. Yo
oyaka bino kaka makasi kaka na bakoko na bino molende kaka na mateya esilaka te bino moko boyebi bokende na mabondeli mateya kosunga bango etu wana bafai na bino batikeli bien na bango esitoko mpe na sepela na bango yango wana baza na bolingo moko communion donc vraiment communion moko ya bien. Merci maman. Nzamba batela bino. Tokoya lisusu. Po eza nzela na biso. OK maman. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga nzamba londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba londe ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso.
mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.